bandeko oyo eza dongo nanga nasali dongo oyo po kaka eza te ko nazobela nanga te mpona kaka na bénéficie na babenga yango nini na bénéfique nyonso enobonange mpona bénéficie na bavertu nyonso oyo eza awa na dongo na nango besoin nzoto eza nango besoin nde nasali boye ozomona dongo nasali nde eza boye nasali yango nde nini ekoti bicarbonate dongo oyo nasali ekoti natie bicarbonate yango bomoni yango eza vert boye mpo nde eza boye sebeli nango eza vert po ekoti bicarbonate elembi vraiment nde eza boye elembi vraiment natiaki yango bicarbonate natiaki yango eza botika nazela na etika kotoka mpo bomona yango ndenge ekomi etika na kotoka bozela etika kotoka mpo bomona yango bien yango oyo yango elembi mpe bomona yango eza na zei wow zei oyo kisi munene mpona maladi ebele na banzoto na biso donc normalement biso après donc nde ya boye nga nasala yango kala mais normalement na biso bana nzambe biso oyo tozozwa soin ya basante na biso mpo tozela bilaka nzambe na bavi na biso oyo donc toza bato moko okosalaka boye ata so oyebi ke ozalaka na baproblème ya batension badiabete surtout diabete problème ya sucre problème ya tension baproblème mosusu ya mike ya baintestin baproblème ebele motema donc eza bien mpona biso so oyebi kozala problème ya santé okosala boye ata chaque semaine nolakisa bino nde na okende ngo ntina suka okosala boye ata chaque semaine etiki siko kotoka botala yango bien nde eza na nzungu yango bomona ngo na bazei non kitoko okosala teke bazei oyo ebunga non kolinga te bazei oyo ebunga mpo toza na besoin bazei obomona nde ezokoya wow bomona yango donc traitement munene na banzoto na biso eza na baprotéine ebele eza na biloko ebele mpenza na banzoto na biso surtout kogeri bamaladi ekekisaka ata bagenre mosusu ya bacancer mpe obika na maladi na oyo oyebi te kozalaki na maladi yango ele ozosala boye soki na opesa conseil na bandeko biso baoyo toza bato bapratique tolingi na biso bakisa bamédecin lisusu te toboyi na biso yango na motema moko toboyi yango toza sikoyo bato so ozobela na yo te soki boza bino na moto maladi te na ndako okosala boye ata chaque mois donc olekisa mois te fosala boye olekisa mois te fosala boye bomeli na ndako naolakisa bino ndenge nga nasalaka yango période moko antuka banda nasala yango ata ba 3 mois yango oyo mais nazwaki décision nazongela so kosala yango nazwaki décision période moko na bandaki kosala yango tellement wana après baconfinement nde nayaki monene makasi lokwa na matiaki kilo makasi mbala moko namonaki ke komatia kilo makasi mbala moko ememaka maladi ememaka bamaladi ebele na nzoto yango mpona koprevenir na bamaladi yango nasalaka boye nandaki kosala boye nazokomela na obenga ngo kaka komela to kolia nolakisa bino nde naliaka ngo na facilité nyonso nolakisa bino yango mpo oyo nalambi yango okolamba mpe ka nde eza boye
otie na mwa misa okauka otie mwa eloko ko otie olepe na fufu liboso na kala na ndao sepela nango na ndao linga ono olambi boye pendaka na zei oyo olambi na fufu apres bon na bayaki na ngango siko na sepela nango sute na liao na fufu mais lokwa nzoto na nga banzoto na biso eza na besoin nango yo nasala yango na forme oyo nasali yango nde nini nazwi kaka dongo yango wana nasombi mpe oyo elemba fo osomba dongo bien oyo elemba na bino mo boyebi ba oyo elemba nde ezala nasombi dongo oyo elemba na katikati yango mwa minene po ezwanga te ebele te ya okata yango na kati yango boye mais nga l'essentiel kaka elemba na katikati yango boye natie na nzungu natie mai kaka na mesure dongo ezalaki awa natie mpe mai na mesure ya dongo ngo oyo tobengaka gombo na France tobengaka yango gombo bato toyebi yango na kombo dongo don nazwi yango na kati natie na nzungu natie kaka mungwa mokie mpo kaka esala mwa jare moko otia no mpe mungwa te surtout so oza moto batension komata kotia no mungwa te mais natie mwa mungwa mokie mpo esala mwa bajare moko boye ebongisa mwa moke nazwi litungulu ya mobimba natie po litungulu mpe eza bien naza mpe na besoin litungulu kati na nga natie kaka litungulu ya pamba ya mobimba nazwi na bicarbonate lutu oyo ya mokie katikati nango ya bicarbonate moni lutu oyo ya mokie ya kafe siko katikati kotia no lutu ya mobimba te mpo ekoleka natie na kaka lutu ya mokie wana mwa katikati nango na lobe nde bandi kotoka na tokisi yango mpe ebele makasi te mpo moso etoki makasi oya opede na bazei oyo bomonango bomo nde ezokita bomone yango mpenza so ekoma pio so ekomi pio nde nasala yango boya mpe na otika na ngango ekoma pio so ekomi pio esili moto ekomi pio esili moto nde nakolakisa bino nde na osala yango na otiango na bachasse na olakisa bino yango esilaka moto lokwasi nakangi natiki yango na mwa moke esila moto apres tokozonga lisuba ndeko na ngai oyo na oyebisa bino soko omelaka kisi yango babengaka nini ozwa batonga oyo soki nkombo nini babengaka ya bato ya diabete wana soki nkombo nini yango wana boyebi yango kaka baoyo bozala na problème ya diabete so ozwa batonga no tomelaka bakisi to oza na zemi donc eza bien mo kosala makambo oyo ata mpona bapapa eza bien dongo oyo etretaka maladi ebele donc yango oyo ya bien mpona santé oleke tokenda na bakisi ya mindele oyo sikoyo boye nasali na ngango na tension mata te na diabete te na eloko moko te mais na bamakambo oyo ezoya esenga biso to nayebisaki bino ke fo toliaka biloko oyo eza bénéfique mpona basante na biso oyo tokobénéficie nango mpona basante na biso mpo togardaka baprotéine bavitamine babiloko ebele ozomona doki dongo oyo eza moko ya babiloko oyo biso mpo tosalaka ngaku nde na olo soki oza yango na biso koza problème ya santé diabète tension problème ya mitema problème nde na ndenge sala yango ma chaque semaine po oso sala yango chaque semaine ekobimisela yo so oza kaka yo moko na ndako pardon soko omela yango kaka yo mome eza bien fo kometisa yango bato ebele na ndako bana mpe so baolinga yango eza mpe kaka bien mpona bango azala problème ya constipation te mpe te donc ndenge eza boye ozokomela yango nde nasali boye soki nga moka na omela na ngai yango so eza kaka nga mo mutu na omela yango na okabula yango ata totala ndenge ebima ekobima ata 4 to 5 chasse oyebi ke pendant 5 jours na temps moko boye ndeti nga boye ezala lokwa petit déjeuner na nga donc na ntongo nde nalamuki na nga boye nazwi chasse na nga moko nameli na chasse na nga moko
ti omeli na yango olandisi mpe mai na yo eza lokwa petit déjeuner na yo na ntongo kolia no eloko mosusu te ka yango na olakisa yango lere wana lere esila nde na kolia yango mpe moko so mpe komela so mpe kolia na yebi te soki na koestima ngo nde wana ekosala bien makasi oza na baproblème basante to bacancer moko boye mpo ekekisa na bacancer aye bandeko na eza bien makasi ebikisa na maladi oyo biso toyebi te bien yango mpo ezomemelo baprotéine ebele na nzoto apa baprotéine wana ezogeri mpe bamaladi ebikisaka mpe tension bandeko na nga ebongisaka mpe tension ezala tension ezalaki ya okite ezalaki ya omata ekoekilibre oyo tension na yo surtout diabète lisusu ntango na bato ebele baosufri na badiabète yango bomwa ndenge ezali oyo nzambe azala na moko na moko na kolakisa su nsima soki ekomi malili esila nanu malili pardo esila moto so esili moto nde na kolakisa bino nde nini bokolila oka nzambe asunga bato vraimen oyo mpenza eza mpona motu nyonso eza te oyo bato ya diabete kaka eza pe te koo mpona bato ya maladi te biso tookenda bamakambo ezoya na bamboka oyo toyebi te tokozala ndeni mitiela na yo deja baprovision ya bavitamine ebelebele na nzoto na yo baproteine ebelebele na nzoto no mpona ntana badongodongo mpe yango ekozala nango te ekozala nango te ya poudre ezalaka ndi ya poudre gombo en poudre chiko ekozala tolukaluka ngo kaka tolukaluka yango ya poudre soki ezala na oluka ngo soki na moni yango na osignale bino wana totia yango mpe na baprovision totia yango mpo toa na besoin ya bavitamine oyo toa nango besoin makasi bomuna ekoki bomuna alakisa yango mingi nzambe azala na moko so tosala boye eza kaka mpona kaka nzambe azwa lokumu mpo togarde basante na biso ezala bien nzambe moko aza na mposa basante na biso ezala bien omundi eza boye ta kitoko okotia nango mpe mbisa okauka nka nde asali boso na tiaki na mbisa okauka na tie biloko kaka esala mwa biloko mwa baja soki na tiaki yango bandeko na nga nakoka olia yango mpe na fufu nakolia yango mpe na fufu eza mpe bien eza kaka nde molesante ekotaka na nzoto me nga lokola gu na nga mikolo nalingana na nga ngo su te kolia yango na fufu nalingana na nga yango te so olambi oyo akokalingana mpe mona nda olamba oyo akokalinga otie soso bandi okalinga ngo okalingi aleze nyonso esili alole wana kutu ndeko na nga osali no eloko te wana yango biso toolobela bawana te ozomona omona nde ezosala zei oyo nde mama na likambo yango nde makambo zei oyo yango nde makambo na banzoto na biso basi azemi surtout so okomi kota suka fo koliaka yango mingi eza bien mpona yo ekosunga yo makasi basi azemi en tout cas eza bien makasi mpona mutu nyonso ata mwana so azala mingi na problème ya constipation soka kolinga ngo bana mingi balingana na bango yango te bana balingana yango na fufu bandeko na nga so olandeli mwana semoule otieleka ezoleka na yango moko ezala na manevre te na monoko so otieka fufu ka bokiu mwana elekisi ye so mwana alingaka kolia te lambela ye dongodongo oyo na fufu akolia me kayeka alere ekote na mwa mungu wana gu wana eleka donka na ngomba moko kiu bana balingaka yango bomeka bamama bomeka bolambela bana ata mwana bebe mono deja lia fufu mono aza capable akokolia deja fufu bana ba 6 mois 7 mois 2 ans akolia yango kitoko ndeza boye olambi yango mpenza boye eza kitoko ngaka tema naliaki yango na lukoso naliaka yango mingi nalotia yango mbisa okauka nde ezaka ndeka nalambi yango boye natie ndeti mbisa okauka nasala yango mpe ya bie me oyo naboyi kotia yango bitiatia natieka matungulu ya pamba natieka litungulu moko mobimba yango bomona mami oyo mpe na sante kitoko makasi na ndosala boye
na ju décision na ndosala boye chaque 2 semaines. Oui, chaque 2 semaines na ndakosala boye. Na ndosala boye chaque 2 semaines. Atako chaque semaine, hein. Donc, en tout cas, moi, je vais vous surtout na temps tokomi. Nando sala fo ezanga ate na ndaku. Na olakisa bino na suka nango. Merci. Na gumi na video yango ya video ka ezaki ya mukeke mulai. Bolimbisi tema na omona ngoka bien de ke zo sala boye. Na omona ngoka kitoko po na omona déjà na ba santé la biso. Et ça vraiment kitoko makasi. Yango bomoni na sepe na makasi boye. Nzamba zo lokumu to tika ngona no to finika to tika ngo ezwa ekoma pio. So ekom nango pio comme ça na ko zonga na laksabino ndenge nini nga na kolila yango ndenge nga na lila yango na mte so to benga ko melatoni po boye na fufu na koka na ngate na oliango te na ko ngo goûter mais na laksabino façon moko eza facilité pona bénéfique ya nzoto na biso. Merci nzamba mona moko na moko na video oyo tozo continuer video yango esili boete na continuer yango sima. Merci, ciao. Bandeko yango oyo o na si déjà yango na tina ba chasser boy. Nde na tina na ba chasser boy na otala ngo na congélateur. Bo mona dongo e comme malili na tina ba chasser. Yango na tina ba chasser na tina ba na congélateur. Na tina congélateur boy. Si on est dans un congélateur boé, bon on a basé dans una carte. Nde dans un congélateur boé et dépend des cas na ngamoko. Donc on a ça qui en a bimisi yango 5 et bimi 5 ba chasser à boé. Moko déjà si na meli yango. Donc là na otana na congélateur so na melango na bimisi yango ata 2 heures du temps 3 heures du temps avant. Na bimisi yango ata 3 heures du temps avant et décongeler nango à l'après na komela na ngwa batana malili bongo sope na dingina chauffant mukie ezo moto mukie na chauffango na melango ata ya moto l'essentiel kake ekota na nzoto yango donc eza kisi munene ba vitamine ba protéines eza makasi awa donc eza bien makasi bomonde na kanika ngona ba chassette en tout cas nande komoka isenga bi mama Deline ba dongo ndenge basala ya mubesu bonga tina mai boyo botaka ba biloko onde za na ba produits chimiques ba commencer la biso ba produits chimiques c'est mieux que ndenge yo lobaki ya kotokisa donc o pe na lambi yango na timo mungu mukie mais eyokani mwa gu ebimi gu penza kitoko roli yango pe ku na fufu nde eza bona okosa bino te na bino ya solo ko tape ukangi makaya bupe o tepe olenao si onga lokola na lingana ngango sute yango mona sali yango boye elembi banzeto nyonso bo mona oyo nyonso ba dongo nyonso bo mona elembi penda kitoko na ko tobola na ngango ka awa na toboli na nga na bandi na nga ko melango nazo ko marcher na ngango na oliango bien ko mela donc de ka l'essentiel ke kota ka na nzoto et apena bien makasi oyo muto souffra surtout na diabète salango eza bien pour na diabète pour na tension en tout cas eza bien makasi et on a ben na laxabino ngo zamba zo lokumu format bande ko bozui idée hein nde na sali biso ba o bato ba pratique loko les nanu to ebungi te na marché donc to profiter to kota ba vitamine na biso ebele na nzoto do yango yango donc on se bien on a bas supermarché ils a un peu cher so sont bien on peut na bandi bu na ba magasin bandi bu na magasin ya barabe ils a un peu moins que likolo ça va quand même un peu mais on somba qui on a marché pe na moi puis bien na marché place bateka ba légumes na somba qui on kuna tout que ça nga puis bien par rapport na mkomsu na somba ka awa na supermarché mais bima mukie na somba so ya 4 euros ya 4 euros mais bima mukie par rapport na o nyonso o na marché na somba je crois 2 euros na somba 2 euros le quoi pesa ki mutanga bi atikanga ki on 1 euro bi pesa misatu na 2 euros
en tout cas ebimi ebele ebimi bien mpena nde naza boye oyo komelaka so mpo olingi chaque jour yoka so mpo olingi chaque jour te ata po journée moko obimisi yango omeli donc efandi nango kaka na congélateur eza bien ozomela yango ezokontrole yo lere ozomela basucre ozolia banini oyo ezodimine sucre na nzoto na yo ezoéquilibre quand même yango nalingi nalakisa bino nzambe mona moko na moko biso bato tozokimia na biso na bapratique tozwa soin ya basante na biso bandeko na nga bamaladi mosusu ezoyela biso na banzoto eza nango te bandoki motu bazotia eza kaka bamaladi moko par rapport ya alimentation na biso nde tozolila biloko tozolia yango wana nde tozokoyeba te eloko nini oyo esengeli biso tozolia kaka par rapport bagu na biso nde ezosenga nde nga dongo na bandaka kolinga ngo na kala mais siko nalingaka na ngango su te mais loko eza bien mpo na sante bomoni modele nasaleli yango boye donc esunga nga vraiment lelo nameli déjà chasse moko boye oyo etikali nde eza boye so papa didi akolinga ameli akolinga mpe azwi ameli me nga moko nde naza na nga boye nayebi ke lobi ata na million te lobi okunda na komela yango so nasali gene na nga le naofongola gene na nga na koomela na nga mpe yango ozomona donc eza bien donc eza ka eloko moko donc eza bien vraiment makasi okoza ata mosu oyebi ke na kolia na nga mpe aire moko me omeli na yo yango ekoti kaka apres bo olie na yo mpe biloko mosu na fufu l'essentiel oyo oliaki yango olekisi ata mwa 2 heures du temps 3 heures du temps olie na yo mpe normal nzambe amona moko na moko merci